Merci na balandinyo sur de production ngai Servante Tabino Nadine Fatima la patronne toujours na émission na biso qui dit vrai qui dit faux na kanisi na 4 émissions to découvrir na mebele politique bata politique ba beta masolo politique est-ce ba kina na biso mo pandi to ba kina na biso pela na ndenge o desengeli Congo fezala et to ko beta pe masolo ba docteur o ba lobi docteur ba kina na kata zamba ba lobi ba oni ba leki maele na mindele au lieu de qui m'a mindele kuna mbongo belé to kina na ndela biso mo pousser pour na ko bikisama et to ko beta masolo la bato belé be na kata émission na biso qui dit vrai qui dit faux na kanisi lelo na za na invité moko spécial balobi invité wana bato zo benge docteur babi te que docteur ka fo ke na campus ba petit docteur o monsieur zalaka ya ko bota maluko balonga balobaka et za na intelligence et puis la sagesse babi sagesse on nzambe muta pesa ka donc ye azana don oyo nzambe na biso a pesa ya ko pesa yango biso na bino to ko découvrir docteur wana elongo na ingénieur ngala na kanisi a ko sepelisa bino batozo na biso de partout de Panama et dans Belgique malgré coronavirus na kanisi bien vous a branché pour na koyoka oyo ezali docteur na biso a ko se présenter pour toi ba payer azali nani pe auti o pepe maile ngo écoutez pas Matono mingi maman mopanzi sango maman la patronne ngai komona ngai docteur Gingis ndombeli kimpa vita bukasi ya kimia ingeta nazwami bongo na tina ya kosunga to pe bongo ya kobikisa bandeko nyonso bazotungisa na bokono na molimo lokolo na mosu. Ah c'est très important ozobikisa bokono na molimo pe na mosu to kelelo na molimo parce que babini avant mosunya ça ba na molimo tu bali na molimo obikisa ka batalo lengene. Bon ezana babokono mususu eza penzate na musuni voilà ezana molimo lokolo ezana molimo nzambe to pe bongo tata mokili ami bongisela déjà banzete to ba plante o ezaki soki molimo zo tungisama to zo nzete oyo to zo likasa oyo to tumbi to pe bongo to tuti mututanga meli eke ko traiter directement molimo. Exemple ba denza molimo za maladie. Bon soki to zui ndakisa maladie ya ndeki épilepsie bon base na mpenza mingi za kana molimo yango mona soki muta koi maladie ya ndeki a chanzaka ba voix mususu ko yelie donc nyonso wana eza ba permutation ya milimo sikoyo koza base na molimo esenga tozwa mpe banzete eza bien préparé na molimo totuti tosali oyo nyonso tosalaka wana topesi na milimo wana komona oyo oza trop jeune eza otangeli yango kelasi na ndenge ya bato moyindo to eza maele oyo nza mapesa to ezali don moko na kati ya famille na bino matondo na motuna mama la patronne mopanzi sango monene ya mboka oyo bon kotala jeune tant mosusu mpona bambula to mpe bongo age kasi jeune na libanda na kati koko soki olobi totanga yango na ekole moko songolo te eza mpenza likabo oyo tata mokili to nzambe atiaki kati na nga lokola mpe bongo ezalaka ekitanaka uta bokoko bakoko na bino bazalaki na don wana to elembo wana nde bongo lelo ngai mpe esalike nabima docteur traditionnel na ngambo na biso ebandeli na yo mosala ngo eloko nini pesa ki onda kisa ko sala eloko neti kimo maladi nini autre taki ya liboso depuis okomi docteur to so benga lelo nazalaka penza soki namoni mutu azotungisama na maladi na banda koyoka pasi moko na motema na kisa ba maladi mususu bambasu ba rhumatisme mutango a déclarer esalanga bientôt wana bomwana esalanga bientôt lokwa na bande penza kokota mingi na likanisi nango ndeko makisiko soki olali ozozo bandoto soki maladi boyo zwi likasa bozwi mbuma bosangisi ekobikisa maladi wana nde to encaisser tango penza mwa mingi nde lokola na Afrique na biso toza déjà na nesongi ya nzila esengaki te to bandela ngo bongo mbala moko tokendaki kosolola na nesongi ya nzila fumukusu kya muzala mpana ngola kotuna bango nyonso soki nalali nalotaka mpe namonaka nakoki kosala yango ndenge nini nde bango baorientaki ngai bapesaki nga mpenza nzela to lolenge nini nakobimisa bacapacité oyo tata mokili atia kati na ngai. Bon na banda yango na 2010 nayebaka nabikisaka ndeko moko ando otungisama na mino maladi ya mino ingeta lokola deja na banda komona deja banzete yango mwa mingi na bandoto ntango ndeko yango aye nde nasalaka nazwi mona koloba yango mpo wana eza lokola ebandelanga nazwi 36 oiseaux nasangisaka na babiloko mosusu ya mike mike nde natumbaki milingana ntango ekoti nasanti mpena banyama bandi kobima banyama yango ezala forme banyama madesu bandi kobima après une semaine 2 semaines ndeko yango mpenza
En tout cas, il y a des gars qui langage en tout cas, il penza bando salisa kinga na mona pena kimia. En plus, les bandés ko gonfler, ils ont gonflé souti. Ni ce qu'on place c'est ça là que na zo mo sérieux. C'est que makambo penza ils est solondé to banda kimbala moko. Ok, depuis Obandi, ça fait déjà 10 ans. Nani a ça biki na maladie ma kasi oyo munga nga penza mindele bo ba occupé te yo sali un peu amta biki. Ce qui te compter na okokate poser belé. Exemple, à 2 3 exemple 2 3 maladie et puis au traité à biki. Na traité qui papa moko ando tungisa mana thrombose. Thrombose azaki ami ya oncle nanga. L'état où c'est qui va à l'hôpital, qui est $400 donc position pendant la qualité. Oncle nanga test que nazara na mwana kasi dangai a traitaka. Traitable beaucoup to go mekaye na yo to beto go mekaye to ta soki e go balana. L'état bayaki to ko tekna likanisa go somba ba mino na condition ko papa nazaraki na mo pa ba famille ndenge ka ezala ka biso ba africain. Si un mois to lande mon pena traitement. 2 semaines, si tu as un mois, tu peux faire un examen, qui nous sert à examen à contrôle. Oui. Tu as marqué, moniqué, na munganga ou isenga qui va traiter au joli traitement pour utagi libanda toté. Ya biga té na meli ba kisi ya bokoko, ndiamwe na yo sert à contrôle pour na yeba soki malade ya gozati. Ni sala ki biso so esenga makasa parle de thrombose wana, ba diabète, kutu kolobate, ba problème ya mabota. Penza beli. Bon, on a gagné si balinango balingala mingi la patrona panzanteke na masolo siko ya kati ya michoponde to lobango. Bon siko moi si oyo za suna goûter dans nzoto ne mobala tala ni na ebo ya zo kaiso elengité. Est-ce que d'autres personnes capables de bikisa mo maladi wana? Et donc zo sala ki bana basi azala akoma na guli susuti. Voilà. Iza bitiatia. Bino bana basi bokoma na ba biloko moko kepa mamo bateka ba biloko. Parce que biso bo zaka ba famille moko batako. Tozolo ba penzo be ke to panza. To panza te parce que bino ba bi bata boko ne bomi biso. Nzote komi mai parce que so akei so ko chelo ko koma moto so papa kutali na yo sala elengi. Nyoso mtina bokoko. Kaso bima ki docteur sikoyo. Yo skopo bango bazala kola ba infirmière, ba yena ba kisi bazo pesa na lolenge na bango bazo kanisela. Sikoyo docteur na moto lolenga déjà ça déjà nzoto komi déjà le kola muto akala. Mais pourtant ça non trop jeune. Toli to pesa bango batika neno bitiati. Te soko obaki loko yo e bozungisa sexe no muke. Zo rande moto zo tekela wana ta musu ya teka nega kisi maza penza na métier na moto to do aza di domaine na moto. Yo zui otier na place kanga mais fongoli pesi déjà kokoso. Donc on était loin zo senga na biso to pe bongo bino bana basi to ba mama bosala angele penza makasi à côté ya bitiati pe bibima bima. Obi mana jeune mususu ami bomana ki déjà pecho soka ye on a tombé mela nzoka ndo énergie na yo esukaka na 8%. Parce que mobile wana mela kia to to kina mbango te pour personne ne so très bien to kina ndinga malembe pour esunga biso to yeba le lengeni donc c'est que comme rapport sexuel et ça le lengeni na mwa salela donc mutu na pesa organisme na ye akene na mulaite mais si ko so mobile ça melele encore akena ba 3 heures de temps donc c'est que so beba déjà donc il y a comme dans ba 4 wana kwa kwa moko mso ba ine na ndamu parce que yo suka na énergie suka na 5% est-ce qu'on a pas meilleur courant comme ba 15% énergie na oli ka yo déjà au comme fouti au comme déjà fouti pour avoir accélérer yo déjà comme na suka mais eza non ebandeli ti ya au comme na niveau ya suka wana po eloko akotisa ki na nzoto elemba yo déjà kao ba to ba nini ba cellule na yo ya sexe na bino bana basi ekufi elembi le roi est élastique ça n'a pas si mususu quand on doit les colonnes c'est 1h30 mais ya ko verser 3 fois ce que yé organisme na on nie le kagawana na sexe na bino est élastique ça soki sexe ya mbale koti eza na tano wesengi fo bipa po élastique en ezonga mais soki sexe ya mbale 8 tango mulai élastique wana ezo sous temps ozonga te na dimension nango o tata muketo nzamba sela donc nous on a besoin de poser problème donc qu'est-ce que musika mobile monique te le quoi sentiment pendé zate na ki na ndinga sima tant que sur na ndinga sima problème sous serré pour na moi si donc ba conséquences ezo ya na balolengi wana est-ce que docteur ko expliquer c'est parce que tu dis que oza munganga maja ndinga bokoko mewebi nzota moto na sexe moi si eza na ba partie hein si qu'on a ba partie wana tant mobile zo sala rapport sexuel partie ni ne beba kama kasi koleka na kati ba partie wana otoyebi
toza na clitoris toza na kati toza na kati ba parti matondo mingi na motuna kolandela tant mususu tokozwa na moins difficulté par rapport ya balokota wana bandeko bayebi po ezapeka mondele mutu alobaki yango parti oyo babenga yango boye parti oyo babenga yango boye ma ensemble nango nyonso nde yango kaka tobengi yango sexe ingita ntango mobali azosangisa nzoto na mwana mwasi tozalaka na eloko moko ntango tosalaka touche pa na bino bana basi soki mwasi aza na problème ya mabota problème mosusu ya mabota ezalaka mwasi azoyoka sentiment ya mobali te esengaka okende kotouche na tobenga ngo sous forme tolobela ngo globule moko ezalaka na se na bino donc na sexe na se wana donc on soko touche yango soki mwa mwasi asentir eloko te aza pensa ya kokufa siko place ana nde yango ebebaka donc mutu na biso mutu ya sexe na biso ndenge kota kezobima ezokota ezo frontiment wana eke kobebisa yango po ntango mutu ameli ankoro jeune ameli ankoro eloko ne ekomi lokwa paralysé azosentir su te siko trop de frontiment wana eke déjà kosilisa lokola ye aza sec graisse eza lisusu te yo obimisi donc ekomi sec graisse eza te nzoka nde esengaka graisse ezala mai ezosala mwa musielu mai ezobima su te musielu eza te alie sikoyo donc globule wana tolobela ngo eliami ekomi bamoko defo voilà namoni na lolenge ndenge ozoexplike biso bo ezala mwasi oyo aza déjà na basentiment soko toucher sentiment ye mususu aza na soko te eye na retard mususu azali soko te aza ya kokufa sikoyo moto oyo soko te eye na retard na oyo soko te aza kokufa traitement yango oyo pesa yango traitement nango topesa donc oyo soko te eye na retard tokolamusa yango donc eza base nango mpenza ezalaka matrice donc matrice aza akomi lent na place a tourner tour normal akomi lent nde wana omonaka ntango mobali abwaki na forme nyonso lokwa matrice ezobaluka malembe akonkese te oyo mpezaka soki otouche rien kaka sikoyo tosalaka yango topesa bakisi oyo ekende kolamusa yango yango no na touche wana nde tosimba il faut koma kosentir ata mwa moke kaka na touche wana so tomoniki ezongi mwa moke nde sikoyo tokokende toyebi nzete oyo soki ameli soki abaki nde kosalaki elamusa vraiment cette mbali balobi fe nanga moko active nanga katimini biloko ngo yolingaka yango donc na dit la patronne azopanza pe nteke na masolo yango ya rapport sexuel oyo bokuna ekendaki ezongaki mwasi ala kitoko te mwasi kuna mobali to ndenge nini donc azali mpona komanyola biso mwa moke na masolo yango docteur bonso siko mwasi oyo azalaki na mobali aza na eloko monene makasi bon akakutana na mwa mobali oyo aza na eloko moke siko fois la nini il faut penser na kana eloko moke na kokoma lokola ya moke to fois traitement pour papa a déclaré te pour papa va déclarer yo oza monene bondenge nini yo na kati bondenge nini nzoka nde mwasi yango akutaki de la moto déjà za monene yango sikoyo koma problème mobali ntango amoni ke mwasi azotonda te abandi sikoyo bimelamela na bilukaluka nzoka nde conséquence ya mabe lisusu oya mpo mobali wana ntango akoti na likanisa bilukaluka ye niveau ndakisa aza na 50 grammes ya sexe na ye lokwa akoti na bilukaluka nzoka nde 50 grammes wana ndenge puissance oyo eyaka po etelemisa yango ekoka deja nde nzambe asalela siko ntango oke koluka te na apena posa eloko na ngai eya mpenza monene ezalaki na 50 grammes ekomi par exemple na 70 effet po sexe no etelema esukaka da na 50 na kolika sexe ya motu wana ya jeune wana ekotelema lisusu te normal par rapport kilo ya sexe ne ekomi likolo ya sentiment oyo esalaka ete etelemisa sexe na te soki ozo comprendre donc ekomi mpe déjà défaut sikoyo na mwana mwasi ya bongo kokoso eza te bamino ezali to bakisi ezali oyo osalaka abaka esalaka réduire sexe na ye soki réduire ekokoma sikoyo na niveau ya mobali ya niveau ya sexe ya mobali na ye nde bakokenda bango normal mais nayebi fi moko aza mwana mwasi na ndenge moko ya biso basi boye aza na mosuni omoni na ndenge trou ezalaka yesu aza na mosuni ebima na kati bon na basoyeli kuna bakataka yango badocteur mosusu mpe bayebi soki okende ti hôpital oza na problème oyo ya bainfection batio touche bamoni bakataka yango donc toyebi po ebi eloko yango eza lokola neti omoni neti sosa na soso eloko mo babimisa na soso boye eza mwa bosonge boye ebandi monene eye songe boye siko mingi ebotaka na kati ya basi babi yango soki oza na zemi oboti mwana koko kufa mobali soki azosala rapport sexe nezolemba nayebi te soki docteur mpe yebi mwa sekele wana mwa moke mpona biso kokata eza mpenza mwa mpasi mais eza na bakisi oyo eza te soki totia azobaka ekosilisa yango ezala lokwa moto aza na kiste vimbi me na bokoko na biso tokopanza yango te
toana kisi topesa zo masse de bongo isilisi yango. Donc na place okata tokata de kwa komanda mbu mais tokusili tozongisa ngo izongi normal. Bon ba mibali o bazotia ba bazomina ba kiso conséquence na bango ezalini. Bango tiko ba kobota na bango kaza biso basinde soko zotia bitata ne zo boma matrice zo boma nzoto mibali zelo moko te. Conséquence na bango rendez-vous kana kimu ko so ezali na 30 zo sera mo to pese ka ta 5 ans a regretter. O ezaki ozana provision ndenge na lobata union sur 50% ya ba super menayo mais lokwa yo ke bozo ba renfort wana obandi ko sela na bakisi bankoro o ba lapin boma mama bire nyos wana tozo ka bakombo wana et comme ce qu'on attend moko soki omeliki swana te soki obaki kisi wana to pakoli kisi wana te yeba ete hôtel mate pona nini aussi énergie no nyos déjà si là et comme il faut qu'on renforce ngo nzo ndé na biso boye sokoza na 30 ans 20 ans 40 ans 50 ans 6 na yo eza na capacité ya omela kisi te mais au bois qui peut 3 ou 4 coups. OK. Bon, la conséquence on est ndenge bolimbi si maman mopanzi sango mundele aza mutema mabe makasi mundele aza mutema mabe omoni mwana mobali so bongo passer rapport na mwana mwasi tozotinda te mais tozopekisa po to sa conséquence nango so meli aspirine mwana mobali ba so meli aspirine sangani na mwasi zende ozoma te sko beta kaliki biso bana mobali to banda meli aspirine banda na agini yango esala ki mwana mutu mwana mobali aza na 16 ans makomi na faiblesse sexuelle ba si permet déjà lembelo esala ki mwana mwasa kangazeni de soki mwana mobali meli aspirine pour aspirine ki na rolembisa ba si permet comme ça on léger donc au bout on a 1000 coups et qui kangamati ce que tu mets là aspirine combien de mots là donc problème sérieux ya mwana to za la penza fier na bakisi ya bukoko na biso bakisi africain mais to comme fier ndenge ni docteur kuna la gambela kuna la zandu bazoteka la biso biloko zo bebisa biso ce que to koyeba ndenge nini donc c'est que to kele ndeko lukaka bino ole ya kokenda na bagambela bazandu wana babamo bazoteka babiloko na bango wana bozani na confiance ba docteur te traditionnel ceux qui bon la confiance c'est que na docteur c'est la ordonnance akomelo nzete boye soma mu pesi lolo badianteki okena gambela no sombi oye nango pamunganga selopo eloko esala bino bongo kuna sona kena akosenga ngambongo ebele tango ke kuno sombi bisomba somba tango suku to soma nzete lokwa myango patali bwa oyo ayebi ne nzete tango to na somba kanga na zana mote na tekeleka oyo sengi na teke tango ke no selango epesi koko siko ba biloko zote na étranger ba Cameroun ba bombo elengi ba bombo pesa moto pesa nini muso tina ti muso sali boye yango pesa nyonso za ba conséquences eza ba conséquences to sela mote. Voilà. Tout ça, on peut pas dire moro boyer, oui, le moro boyer, tout ça, on peut détruire ma case. Ils ont détruit. Pour les banques couronnes, ils ont fait la poussière. Ils ont fait la bukoko, mais bukoko comment il a formé ni. De ce qu'en couronne, les gens vont faire la maison, n'engue vont pas faire la tête. Ingeta. Voilà. Merci à tous personnes d'habitude, on a tous qui est malin, mais tout le monde qui est peut-être la souka, on a tous comprendre on vient dans les Richard et vient dans un pangamoun mambote yango wana au petit sœur no propre et la patronne. Donc ba fille bozo kanenge docteur azo panzanteke. Na ba oba kenaka ba gambela, ba oba kenaka ba zandu pona ko tshamo ba bilengi, je crois bien bilengi bota makape na mutu ye moko. Dans en tout cas ba conséquences ezali docteur zali awa numéro na yeko za afficher. O amoni kaza na problème nyoso ya nzoto oto se bebaki opakola ki bipakola palo koti si bikota kota en tout cas docteur ça na pona kosunga biso docteur siko na moto oyo kobota alongoli bazemi et compliqué azobota soute ça docteur ça capable de ça les grâce que un jour na moi matondo kobota ezalaka penza problème te mais comme un problème tamoni ozaki na zemi ok olongoli deuxième troisième soki ndakisa par exemple tata mokeli to nzamba pesa yo ozana 5 bana siko yo olongoli déjà ndenge obetaka leki olongola déjà 5 siko na miti ana éviter former nini to moyen nini biso ba docteur to kosala po obota donc eza penza interdit to pekisi bandeko nyonso ya basi bazana likanisi docteur kotela ndengana to zongonda na siko ya pour éviter bino na yebi koza côté ya papa parce que ngai ne na yebi nze baba kanzaba bi c'est lui qui le perd les choses qui n'existaient pas l'existence ah babi sur le bi un mot et nyos te kokisami bon azanza ma miracle nenga pesa ki o mayele ne pas pesa mayele so na ngai sino ke de moi la moi so na so ezo traitement so matese kazana bana kawa longolaki kasi on to lobiti soki to lo bana nzamba zanza ma miracle to komisa nzamba bon seke
tout le monde a besoin d'un niveau que tout le monde a besoin d'un niveau là moi na boté maman comme aza papa mon colomba maman ce qui principe il y a nzambe zali moi na il faut boté mana pour bébé à qualité on peut dire ça c'est le principe donc nzamba sala mo kina principe oui sala mo kina principe na mito congolais au bon mamindele et pour pas tout le monde non le beso bon tout le monde belé pas tout le monde comme pour moni mboka na biso kaka parce que biso masolo ba tout ba kufa kuna ki ba congolais te kizaka non na Belgique le lot okufeli autant de congolais le ba osala te yango wana na kasi to beta mo te kana na moto moko ya bino page journaliste ba kamba politique to kote ba kamba wala de ba tu ba landa biso ozomona biso nde tozana problème yako identifier ba to ba kufa un tel place boye mboka boye pays boye na ville boye ba to na biso ba kufa Europe est bien organisé pour les gars c'est ça propre pour les Afrique na musika papa ba ça te mo le musala ya ba baba le fait ba français ba kufi boye ba sénégalais ba kufi non muto azali mieux placé ko sala musala na azali o ya ki poste bana azali oyo kana Italie 2000 morts na journée 2000 les belé c'est ça mais biso ora moko na 4 mois on a donc mais masolo ya awa mais masolo toza libada mboka masolo télévision te libada mboka Europe na Europe ngana yebi bato na yebi bango bina bana kutu ko bwaka bango bazate lelo azotonga immeuble kutu alinga sili sa fele ya na jie awa na soki uta sisa ndako soki kutu biso bazosomba bibembe muta kufine na malaria to diabète me akoti on a pour la nité na poto basala mindele bazana mayele mabe ba mona ke bango bazokufa ba noir ba kufa te comme siko ke noir so kufi ba tiona ina kape bato boite pour la mode ati ndo sala bote mde ka sakia ba ina ka bato boite problème eza awa la mode ati mde ka sakia problème eza awa mundele akufi moto moindo akufi moto moindo ngo congolais na yo ndekora yo ngamboka akufi dikambi na oloko nyoso latia o lambo mundele ka sakia yo mais to ko le midele ka la saki to limodo biso la saki mais oui c'est moi de limodo même la saki autant la Bible dans Exode 19 dans Exode verset 19 obani na 21 ti mata bikolo tant d'Égyptiens na bana Israël en Égypte to tangi to bokol bango 430 ans na peut sur autant la Bible oyo kango tant bazo biso africain d'Égyptiens noirs oui to bokol bango 430 ans tant bazo bima Yahweh na bango nzambe na bango zo recommander bango ndenge bozo bima na Égypte bo dépouiller siko soki biso zaki ne lokote ya koyiba to ko dépouiller wana ba koyiba biso par rapport ni to ba ko memani nzambe ngozaka ya bato moni to kaka Jésus ndo ko ya mama ni Maria awa en Égypte en Afrique Maria kimisi Jésus ba rome ba liba bomba ya kimisi kwa bika Afrique zaki Égypte zaki pays civilisé développé na monde to bokoli Jésus atangi awa en Afrique ti akomi na âge ya 12 zongi pour que nous kokisa mission on nzamba tindela ke pona bana Israël ya mwana balobaka ayeko bikisa ba brebis perdu de la maison d'Israël Yose Israélite, aux Congolais, Angolais, Brazzaville, Suko. Ok, comme il cote, ça a 12 tribus par rapport à lui. Donc, les ténors là, ils ont un coup de masolona. Bah, ils ont un coup de donc, mais tu m'as dit que moi, je suis il y a entre parenthèses, mais la monnaie awa, mais mission les aïeux à ma belle, comme un débat moral au santé. Mais le mot là, tu on dit que ça fait. Maintenant, Domingue, Tokoyo, Moutou. Azana posa azwa kisibu dans le père mola zemité et puis bato pele bazaba vierge babala vierge chanta mabala na bango mais bazo bota bana te bazwa ki na barobota musupe za la bota et quand raison mulaya bote ki mwana pour 5 ans 10 ans zo bota lisusu te ba kaona nyonso wana to traiter rango oza problème to kutana ye to explication na clair ndetore ba eti to sala kisipo abota wana peneza le roi spécialité na ngai ah empereur espoir maya bu donc on est ko rater le grand daddy ya mwana motema mama madu mayabu la patronne de ka olobaki nepe na sali yango na kasi to komkoma na suka moi mon de la fin na bat o sona na biso surtout na mboka bapaya parce que corona pe na moni ozuki sa corona te corona o échoué ko doana te corona awa pa na biso na Afrique ezati ya mwana moye et nzamba inspiré biso na kiso na corona ezati po ezati kufi na corona lukuta Lukuta en Afrique na Congo kabate na Afrique corona ezate po corona ne yebi balo ba kefe nango ezali okosola pema eza ba azima ba tuenga to benga ngo azima de biso na Congo eza déjà oh moto ko mata 40 39 ah déjà ça ma kaba na pas pousse pas dans la tête yo boy pela ke do corona ezali bo le business so moto mati 40 39 wana sokola ka mwana to mo mi sokola mai lala moto ke sila zo la mba mo ko na ba vungo ko
opinion sera rapport les autres comme bien. Tu peux sa réputation ya Congo bolo na biso. Po tonga mu pepa na ye ba ko balaxi déjà te mu pepo ye pas na biso zango déjà malaria. Donc quoi Congo bolo les a pour la malaria, beaucoup ta na Congo bolo. Bando ko na bamoni ke mal Congo bolo ko mo teka mala façon mo impossible. O te Congo bolo mama mo ba mela ke makufi na bana. Place pe mama mo kufi ko ni mo ezo e ba. Ko na mo ngafu. Vous avez raison. Pour moi, nous qui prenons que c'est l'émission. Oh finalement, comme mangala. Oh makala, teni. Atebino moko de wala arrêter. Donc, et ça passe. Vraiment. Donc, le coup la toli na bande ko ngai banso bozolanda ngai docteur Dingisi Ndombele Kimpavita. To sala makasi. Kimpavita. Bokasi ya kimia. En tout cas, ngala comme wana ka Kimpavita to fungola ngo. Matondo to sala makasi ya koluka kobota ba cellule naturel po ba kiso nyonso to consommer ki ezaki pona kobota ba cellule artificielle ngo salete e boma ba anticorps na biso anticorps comme faible maladie nyonso goya mo pepe nyonso goya e koti na banzoto na biso ba yinde ngo ko sala ke to mobela ba gastrite ba thrombose ba cancer ba cirrhose des fois o ba koko na biso ba tikala ka kobela yango te bana basi bazo kende ba kilo mais ba to ba césarienne zo ba kamara nyonso wana ba conséquence ya ba tongo bazo kenda ko tuba ba bino hôpital pe bon ba kiso bazo pesa bino donc nyonso wana zo pesa passe makasi bota no kite o kalma ko bota nini kende ko za tonga repos 5 ans bon d'autres yo za na repos pesa ah yo za qui sa repos par rapport à beaucoup on a biso ezali mais eza na conséquence ya mabete qui sa repos ya mondele so ozwingo o régler sous des parce que pendant une année au pesa ngeza ya kumela. Oui, pendant une année, on a réglé. Nous avons dit que nous avons dit après un mois, il faut bien sa salité. Pour nous, nous avons la ménopause. Donc, nous avons dit donc, nous avons pas si ils apprennent à yokin de Wananga, mais quand il n'y a pas mon délai, nous avons des conséquences, mon délai d'allocation. Quand on a dit que nous avons un problème. Donc, nous avons la mingoza qui est naturelle. Topé bon mino ou aboko ko na biso e bosunga soko meli e ke ko bota ba cellule naturel po sunga e ko sa banticorps e ko kabongo bunda na mu pepe o nyoso ko linga ko kota na nzoto ezala na nzela ti matondo mingi ngapela ko tnaliti matondo docteur matondo babiso ko sanda ka bato bazolia fufuna na ndenga soki ndenga nini po kota ka bombo matondo kaka le biso se lo doka bwala papa kusu matondo vraiment Angela Poyi balobi depuis le Canada donc bambote na yo ya mwana babi grande sœur propre ya Clara Sasa autrement dit pilipili la mokie ya kuboeta Clara Sasa donc basa na kikomba benga ngondo muzintengi eso bakapela hemorrhoid pilipili kuboeta wa omoni Clara komi zungu ntendi ndungu zintendi mbana lo komi ndungu zintendi Clara Sasa Angela Mpoyi moi c'est qui toko na kata Canada na dini Fatima na patron ni wana boaki donc albi yonde bango kuna 0 pour na yoko to 100 € le côté merci na bato so bandimi so na kati ya l'ordre de production pourquoi pas na yemo ko les grands chefs de production donc salutations à toi aussi pourquoi pas na madame na bana nyonso et félicitations à ma fille chérie au sein de maman na fierté na casse aux diplôme na kata mikili et donc là c'est bien que oui oza fumo beaucoup penza donc il peut faire ma tonne le kola ka ndeba ko so baka donc merci na batu nyonso balinga na di Fatima la patronne ezaka juste na changer côté na le mot pour aller côté donc vous allez brancher dans cette émission qui dit vrai et qui dit faux donc beaucoup CP là to ko banza teke na nenga nyonso bino bolinga kana donc de Fatima la patronne a présenté que docteur possible numéro de téléphone pour battre ça na biso moi appelle ça bien Matondo plus 243 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 wana WhatsApp ezara na itena numéro wana soki bolingi bozwa biso na Facebook betika ba Nedingisi Ndombele Kimpavita bozwa ngai mwana musala na bino o to mikabi pe to mipesi pona kosunga banzoto ya bandeko nyonso zo tungisama netena biso ba yindu. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment, tu es très gentil. On dit ma invitation nanga. Merci aussi, Nabiki Yannick Yare, le baki boni zarani nango Yannick Yare, ngwala mbote na yo. Et pourquoi pas na mukuna seleo, yo katala yo mukuna seleo. Et venanga semba de cette kati. Nadine Fatima Yona, la patronne de les côtés, la lutte de production. Et vous avez toujours branché. Abonnez-vous massivement, parce que émission qui dit vrai, qui dit faux. Écoutez bien, madame, vous allez au CPA. Et merci, à la prochaine.